Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom, shalom, bananzambe, shalom, bandeko nyonso na bisika bozwani, pourquoi les lots yepe kolobela, makambanzambe, shalom, kuna na Congo, shalom, na Angola, shalom, kuna na Brazzaville, shalom, bandeko nyonso bazana mikili ya poto, na pesi binombote, na kombo, na Yesu Kristo, na yepete tolobela makambanzambe, na pourquoi les lots. Mais avant tout banda nyonso tozali ko reconnaître autorité ya Nzambe na biso, Nzambe oyo akeli biso, Nzambe balingete yo nanga tozala na souffle de vie na pokwa lelo yango nde esengeli topesa ye nyonso na pokwa lelo esika ozali ndeko nanga kanga pe misu tobondela totika moma oyo na maboko ya Nzambe molimo na Nzambe asimba moko na moko kati na biso molimo na Nzambe afongola biso bososoli pe boyebi ya maloba na ye na kombo na Yesu tozobondela. Seigneur notre Dieu totiki moma oyo na maboko na yo tikete grâce na yo ezali kolo na biso papa yo nde Nzambe na bomo na ekoloba na part na yo na ekoloba na kombo na yo papa yango tikete pokwa lelo o disposer biso afin que toyoka maloba na yo ndeko moko na moko oyo akoyoka maloba oyo na pokwa lelo papa ekoya na mabele kitoko na pokwa oyo papa na beleli présence na yo papa tokoma kobondela na église sans ta présence sans ta gloire non Nzambe tata toko continuer boete tikete gloire na yo emonisama kati na biso bana na yo tikete puissance na yo emonisama tikete onction na yo ezala kati na biso papa nyonso ya bokeseni oyo ekoki kosala ete bana na yo bayoka parole na yo te Seigneur nazali kolia ngo na pokwa lelo papa libere volonté ya moko na moko libere papa fongola miso ya moko na moko ete liloba na yo ekoya na mabele malamu na pokwa lelo papa nyonso ezali ya yo te mosika na biso na pokwa lelo na kombo na Yesu Kristo papa ekomami ete au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu nyonso esalema kaka na liloba na yo Nzambe tata tikete ekomami susu ete Seigneur la foi vient de ce qu'on entend tikete Seigneur o nyonso bana na yo bakoyoka na pokwa lelo epesa bango kondima batosa yango batiango na misala merci pour tes ozali Nzambe monene nyonso pona lokumu na yo au nom de Jésus-Christ amen 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 peuple de Dieu shalom shalom 2021 année ya kozonga na makolo na Nzambe année ya koluka elongi na Nzambe année ya kotia pembeni basolgan année ya kotia pembeni ke année ya élévation année ya percée toloba basolgan oyo tomona eloko moko te ndeko na ngai posa pe ya Nzambe ezali ke osuka esusu te na 2021 omimona le 31 décembre sans eloko non to Nzambe azana posa amona vie na yo ko changer azana posa amona ete bomo na yo changer omona pe changement kat na bomo na yo obala obota omona makambu na yo efungwama mais ndeko na ngai mais Nzambe azana ba principe na ye yango sengeli toto sa ba principe na ye soki tolingi tomona loboko na Nzambe yango lelo ndeko na ngai toye tolobela maloba oyo mais avant ya kolobango banda ko partager ndeko na ngai mutu nyonso oyo yebi tindela ye lien oyo na pokwa lelo yebisa ye afin que ayeba kokota pe na maloba na Nzambe ezala mutu nyonso oyo ayebi maloba na Nzambe te ndeko na ngai yo na ngai tozwi mokumba ya koevangelize na 2021 toevangelize toyebisa bato bayebi Nzambe te bayeba Nzambe toyebisa bana Nzambe ete lolenge tozali kotambola ezali ndenge wana te toye po ete tolakisa bino ndenge nini tokokosala po ete totrouve grâce na miso na Nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, toye na maloba na Nzambe la pokwa lelo po ete maloba oyo ezwa esika kati na motema na yo maloba na Nzambe ezwa esika otango na misala oyoka kaka te ndeko na nga awa toza na posa ya bato bazoyoka kaka te mais toza na posa bato bazali koyoka
pe bazali kocha na misala tozali koyoka pe tozali kocha na misala yango ndeko nanga na poko lelo na ye pete ozala pe na biblia na yo ndeko nanga faute munene pe o tozali kosala pete tozwa te epai na nzambe ezali manque ya connaissance yango nde mutu ezali kosala ke tozwa te po nzambe azomona ke tozana bana mike tozokola te yango nde manque ya connaissance ezali eloko malamu te po na mutu bien aimé dans le Seigneur comment na mukanda ya Proverbe chapitre 19 verset 2 et comment était le manque de la science, le manque de la connaissance n'est pas une bonne chose pour personne de konanga kozanga koyeba yango nde ezali liwa ndenge bato ya mokili baloba nzambe azali koloba ete peuple nanga ezali kokufa po ete koyeba po ete bazali na boyebi ezali te nde konanga yango zalaka na biblia na yo zalaka ye na yo yekola maloba na nzambe aloba na Josue ete maloba oyo elongwa na munoko na yo te butu moi elongwa te. Josué chapitre 1 verset 8 elobi ete maloba oyo livre oyo elongwa te. Est-ce que utangi bible mukolo lelo? Est-ce que ozalaka na bible na yo bamosusu bakoma bible ovandisi bible na ndako ti okoya kolukango dimanche mukolo wa kende église mais lelo na coronavirus lelo tozokende pe ba église te sikoyo okotanga bible mukoloni ndeko nanga po ete ozwa connaissance nzambe aza na posa mona ke tokola po ete akonfie biso makambo ya minene ntango ke tozali ba infidèle na makambo mike nzambe akokonfie biso makambo minene ndenge ndeko na ngai posa ya nzambe ezali ete obonga posa ya nzambe alinga mona yo ozala élevé ozala stable ozala prospère na bombo na yo posa ya nzambe ezali amona yo te na situation wana oza nango wana yango na pokwa lelo bien aimé dans le Seigneur ndenge tolobi ke la parole de Dieu yango nde mutu totambula à la lumière de la parole de Dieu totambula lolenge nzambe alingeli yango nde ntango tozali kozwa te ezali po ete tozali kotambula tozali kosala te ndenge nzambe alingi me na pokwa lelo balingami kati na nkolo na ye po ete tosolola maloba na nzambe ete tolongola bibundeli ya Saul tolongola yango nde te mutu kopesa biso victoire yango te bandeko na nga yango te lelo na pokwa lelo toye po ete toyekola maloba na nzambe na mukanda ya 1 Samuel chapitre 17 baverset ezali mingi yo moko otanga zalaka na biblia na yo ndeko na nga zalaka na temps na yo ya kovanda ke ovandi pe ozali koyoka maloba na nzambe na mukanda oyo bazali koyebisa biso histoire ya Goliath na David mais awa bien aimé na mukuse linkoloba ba Philistin bayaki babundisa bana Israël bayiko bundisa bana Israël ndekolanga mais ezaki na ngambe mboko tala mulai aya telema alobi makambo ya kobunda basoda ezate alobi tobimi boye ngai oyo na bimi bino pe bobimisa mutu na bino ya makasi mutu wana soki alongi biso tokomi ba esclave na bino soki biso tolongi bino bana Israël bokomi ba esclave na biso ndeko na ngai tala défi ko ezali na monde ya ténèbres po na yo na famille mobimba tala famille mobimba ya Israël bazalaki ete bakoma ba esclave ezalaki butu moi engambe oyo abandaki koya butu moi pona ko maudire l'armée ya Israël pona ko maudire bana Israël wapi mutu na bino ngana bunda naye wapi mutu na bino mais qu'est-ce qu'il y a eu consternation na kati ya peuple ya Israël pete bazalaki na mutu wana te na tai ata mutu moko te azali bien aimé dans le Seigneur pendant qu'on a saqué tala ba o etele makaliboso na biso bazali ba Goliath bazali ba bingambe ba o bazali ko bundisa biso leko yango to kotanga maloba oyo na pokwa lelo afin que toyeba nini e komame 1 Samuel chapitre 17 mais ba verset nyonso te okotanga yango yo moko obuzwa biblia na yo mais to banda na verset 4 biblia lobi. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un napan. 6 coudées, il 3 mètres. 3 mètres. À ta bataille, au tozana lelo.
mutu nani oyo akokotelema na mutu ya 3 mètres po ete obunda na ye. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Ah, bazali kosala biso démonstration ya bibundeli oye azalaki nango. Bien aimé dans le Seigneur, yango tala kobunda otozo bunda molimo de konanga soki nzambe te tolingaki totelema te tala babingambe tala bandoki tala bademo tala ba esprit méchant ba autorité ba principauté ba oyo bazali kotelema liboso na biso po ete babundisa biso. Mais tokosote ba verset mosusu wana okende kotanga ngo yomoko tanga ngo yomoko tozokende mala moko na verset 24. À la vue de cet homme, tous d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Nakomona kaka Goliath bana Israël nyonso mbanga bana Israël nyonso ko banga nani oya kotelema liboso ya mutu ya boyi nani akoko telema bien aimé dans le Seigneur nani akoko telema liboso ya bandoki soki nzambe te. Alléluia. Halobi 25. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il sait avancer. Si quelqu'un les tue, le roi les comblera de richesses et lui donnera sa fille, et il affranchira la maison de son père en Israël. Alors, Balobi, ok, ubozomona mutuana wazali koyamana, engambelana, et ils allaient prendre koya ces défis, yangonde à avancer. Mais ce que mutu moko kaka bomiye, roi akoto ndisaina bozui, akopesa mwana ye mwasi na libala. Et que nakuna yatata na ye eko pamolama na kati ya Israël. Verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui. Awa ezali David azali nani? Azali mwana Isaïe. Azalaki na bandeko na ye misatu bazalaki na kati ya bitumba. Bandeko wana bazalaki kobunda, bazalaki basoda. Mais papa na bango apesaki biloko ya kolia. Soki otangeli ba verset oyo ezali likolo okomona yango. Apesaki biloko ya kolia alobi ke kende kokutana na ba yana yo opesa bango biloko ya kolia. Yango de David aye kokutana na histoire oyo. Yango siko maloba oyo David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Habike bako nini oyo bako kosala na mutu oyo akoboma mutu oyo pwete alongola soni. Bien aimé, tondimi nzambe pwete tolongola soni d'abord na bomo na biso, tolongola soni na ba famille na biso, na ba couple na biso. Habinani akoko boma he wana David azali kotuna nana akoko boma he pwete alongola soni. Bien aimé, tokoko tika na ba soni ya makambo tozali ko vivre ti lelo te. Yango ane otoye pwete tozonga na makolo na nzambe pwete soni elongwa ete tomona prospérité tomona loboko na nzambe kati na bomo na biso. Alobi, qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Nano o mutu o bakatangenge te o ayako finga armée ya Israël, armée ya nzambe na bomo. Bien aimé, dans des décisions autokokozwa na 2021 o yake nani wana wala ndoki nani wana wakoko telema ke yo balate yo bongate. Non, telema na 2021 o bien aimé toye ete toye kola ane oyo maloba na nzambe ane oyo ye kola nde mingi yoka maloba na nzambe mingi po ete to uti ko bondele to bondele mingi ba veiller ba jeune ya ba 365 jours ba jeune soki ya combien de jours ndeko na ngai to salango ya mingi mais ane oyo yoka na nzambe zonga na no oya na makolo na nzambe na ane oyo. Les peuples répétant la même chose lui dit, verset 27, c'est ainsi que l'on fera à celui qui les tuera. Verset 28, Eliab, son frère aîné qu'il avait entendu parler à ces hommes, furent enflammés de colère contre David et il lui dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur, c'est pour la bataille que tu es venu. Yaya na ye moko de konanga okomona batu ya famille na yo moko bango de bako ko telemela mutu obota mena ile moko de mutu ko za la contre yo mutu obozola na mbetu moko mutu ana mutu ko telemela yo
mwana na yo akoko telemela yo, mama na yo akoko telemela, tata akoko telemela yo, mais ko kama ngote na 2021. Bien-aimé dans le Seigneur. Le verset 28 et le Bible, Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. De Kolanga, la colère, ya batu oyo, bazali kolingate bamona keto bonga. Batu oyo balingite bamona yo ke o bota. Batu balingite ke yo o changer. De Kolanga. Ane oizali ane toko changer soki tozongi na makolo na Nzambe. Babike ndeko na ye moko. Babota mitata moko mama moko. Kanda ya makasi. Kanda ya makasi penza. Et il dit pourquoi es-tu descendu bon nini yo kiti oye a oye ko sala nini ayo. Moi bibwele na biso wana wa muke wana etikali otiki yango na nani. Otiki yango na nani. Na ye bilolendo na yo. Ezali pamba te ndenge eza boye ndeko nanga bato bakoloba makambo ya kutu oyebi mutu te oyebi makolo te okanisa ata yango te ndeko nanga. Peut-être tu es déjà victime ya makambo ya lolenge wana ndeko nanga. Ezali banani bato ya mosika te bato okaka bozala bango pembeni bato obotama na bango ta mosusu mama aboti yo ta mosusu tata aboti yo ta mosusu mwana na yo ta mosusu ndeko na yo cousin, tant que muto bozo sala na ye, opé sa confiance. Ye de wana muto akotere melayo. Yo ko sala nini a. David alobi, na sali nini, ndeko nanga yango de tant sus mitunaka. Na sali nini, nazo botate, na sali nini, makambo nanga ezo simba te, na sala nini, na sala muto eloko te. Na sala muto eloko te, ndeko nanga. Alobi nasali nini poete est-ce que nalobi pe nini nalobi na ngai lokote ndeko na okoyoka ke o ndinga sabo o Philippe asala alobaki boy contre yo Philippe ndinga sawana azala ka boy okoyoka ngo ndeko na nga oko chape kombo na yo na place na yo o ndeko kingandi o ndeko fandi boy bite ke ndeko na ndinga tonga kiyo ndinga lobaki. Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit de même question. David a kekotuna boye bisanga soki muto bomi Philistin wana bakosa la yeni batinyo sa bazo pese ka réponse moko. Ozo mwana na ye lokola mwasi ete bakotombo la famille na yo na kati ya Israël. Ndeko nanga tala soki olongi bitumba soki obundi il y a l'élévation. Il y a l'élévation. L'élévation, il y a basolgan de kolanga. Élévation, il y a que tout le monde a dit que il y a percé, mais personne tout le monde a tout vivre yango de kolanga. Tozonga, na makolo na Nzambe, bien aimé, yango de tina ya mateo na yedibino ane oyo était tozonga nano et pas na Nzambe, était tout le monde a loboko na Nzambe. Na verset 31, lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saoul, qui les fit chercher. Batou, basoda bayo ki maloba oyo David alobi. Alobi ke ngai na ko bomae. Ngai na ko bomae. Maloba na keti na matoi ya roi. Roi ayo ki maloba oyo alobi bonu ke ngai mutuana. Makambo ya kokama. David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Ndeko nanga alobi ke mutu ase découragé te ndeko nanga idazo yebisa yo na 2021 ko se découragé te ngai na lembe na moni kutu ndenga ni na ko sala susite malo penza mobali no so akoya na kondi mana ngai kaka o pona zeli na lembi o 42 ans yango o 39 ans yango na lembi na ngai no ko lemba te la ye na maloba ya encouragement na ko encourager yo na poko alelo na ane o ko lemba te ndeko nanga ko lemba te tant que ton Dieu n'a pas encore dit le dernier mot.
alobi ke mutu moko te ase découragé ndeko na nga yo oyo koyoka maloba oyo ndeko na nga ata indifféré ata après une année même après 10 ans ko se découragé te soki oza epeza ya nzambe ko se découragé te po ete omoni ke mabote ezoya te po ete omoni ke mokande ezali koya te po ete omoni ke ozali kobala te ndeko na nga ko se découragé te po ete omoni ke maladi wana ezolongwa te ko se découragé te ayi koencouragé yo ke ko se découragé ata moke te alobi David alobi mutu moko te ase découragé mwana nzambe moko te ase découragé ndeko na nga naye koyebisa mwana nzambe moko soki oza na matoi ya koyoka ko se découragé te oza na nzambe ya bomoi alobi ke ton serviteur ira se battre avec lui alobi ke ton serviteur mosali na yo akokende kobunda na mutu wana yango ndeko na nga ane oyo ezali ane ya kobunda tobunda me na nzambe tobundaki mingi tozalaki biso moko yango maloba oyo naye koyebisa yo po oyeba ke non tokoki kobunda biso moko te alobi ke nazokende kobunda maloba ezali kokende Saul ayoki maloba wana me ndeko na ngai nazoloba ke ekose découragé te me maloba ya découragement mpe ekoya ebele ntango mosusu diable akobanda koloba na motema na yo mabota wana kutu banda oluka kutu banda combien d'année wana kutu obotaka na yo te omoni te ke na Benin omoni te na Togo papa wana aza kuna soki kaka okei kaka mbala moko boye okobota na yo oyebi kuna mama moko kutu azala kuna na Betenge soki kaka batindi biloko olati yango osali boye okobota na yo ndeko okoyoka ebele omona ke nalembi na ngai naluki mabota nalembi non ndeko na ngai ane oyo ezali ane ya kose découragé te ezali ane ya kotelema Saoul atelemi na verset 33 na maloba ya découragement alobi tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins là car tu es un enfant et il est un homme de guerre de sa jeunesse. Koko n'était pas l'année harmonie talamano. Ce qui a 16 ans, ce qui 17 ans, un jeune homme. Avec aucun de vos bundana été. Yé azam tu habitumba ya kala. Kindo ki akala ne oye bundisa biso na famille wana. Yo de telema o bundisa yango. Maloba nyonso baloba ba loi wana établi ya famille ke o ba famille mususu ezali o bana basi. Ba mibali babala na bango même basi babala te. Non, il faut tout bundisa yango. On se sait que beaucoup temps et belle batang au mon famille moko licencié o azabo mais vie ya malonga ezate. Makambo na yango de photo bundisa yango ane o to telemela yango to kota na combat spirituel to za ba homme et ba femme de prière. Saoul découragement et koyana le lenge ebele nano yokate nano yokangote. Découragement et koya peut être aussi découragé mais na zongeli susu découragement ko se découragé te tellement zongande na makolo na nzambe maloba onde na ngonde na bana ko zongela ngo mbalebele ane oke to zonga na makolo na nzambe to bunda mais na nzambe soko to solonga te po to zo bunda biso moko to zo tya nzambe pembeni to zo kide kaka ma combat spirituel kaka moto mais to zo tika nzambe to za la ndena nzambe alobi ke mutu wana yango batu wana baza ba guerrier ya kala bandoki wana famille noko wana azali asili sa famille tant susu botika la mibale misatu ndeko na nga tant susu bakanga mayele o mona ndako bima mutu moko atanga azate makambo oyo esengeli tobundisa yango ane oyo David alobi non ata ozo décourager ngai ndeko na ngai soko okoyoka maloba ya découragement ekota yo na matoi te o ekota yo te efanda te kati na yo. David dit à Saoul ton serviteur faisait paître les brebis de son père et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau j'ai couru après lui et je l'ai frappé et je l'arraché. J'arrachais la brebis de la gueule. S'il s'est dressé contre moi, je l'ai saisissé par la gorge et je l'ai frappé et je l'ai tué. Yoka mutu. Ndinekonanga miye banano identité na yoka na Yesu. Oza de identité ni. Yo mutu soki de ko bunda. Na milieu mabe na bandoki na ba démon identité na yo. Talawa David alobi. Ndenge nga na zaboy.
nabanda ko bunisa ba ours, nabanda ko déchirer bango, nabanda ko bunisa ba lion, nazo ko déchirer bango. Ndeko nanga nini oyo zanango ya Nzambe katina yo. Ata ya muke wana ozanango, yango de mutu ekosala la différence. Mais il faut osala nango nde. Il faut osala nango. Le verset 36. Alors, c'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours. Il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Nazoka nakati ya David maloba ya rage. Yango maloba ya rage wana elatayo, elatanga inde konanga, to telema, to boya, bandoki wana to bundisa bango. Incirconcis oyo, bandoki wana bazoluka ke yo bongate. Mutu wana kanga boya. La télé esprit téléma qu'on s'est découragé. Verset 37 des années sous très important. Et David dit, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Alors bien Zambewana oya kangolanga naba lion naba ours Zambewana ako kangolanga isusu nama boko ya Philistin oyo. Bien aimé, t'as la confiance au mutoko uzanango et pas en Nzambe. Zala la confiance et pas en Nzambe. Mais les kamoko o Saoul a le but ezali très important dans le verset 37. A le but va et que l'Éternel soit avec toi. Alléluia. Alléluia. A le but que kende mais que Nzambe azala na yo. A le but que yo kende lokolo le but que yo o panza ba ours kende o panza Philistin wana. A le but que Nzambe kende mais Nzambe azala na yo. Ndeko nanga encore une fois tozali ko échouer makamozo simbate parce que tozo salango sans Nzambe. Tozo salango tozana Nzambe te. Yango de makamozo ali ko simbate. Et ali ko simbate peut-être tozana Saoul a lobby. C'est ça la clé. Il y a 2021 peut être olonga. Est-ce que ozana Nzambe? Zalande na Nzambe peut être olonga. Que Nzambe azala na yo. Est-ce que na ba prière wana osalaka? Ba jeune okota ke belé wana. Est-ce que ozalaka na Nzambe? Na musala ozali ko sala Nzambe wana. Est-ce que ozalaka na Nzambe? Ezala yo musala na Nzambe. Oyo ezali chaîne ya ko zongisa mutu na maboko na Nzambe. Ministère oyo ezali ministère évangélique pona ko côté ya mutu nyonso. Ezala basali na Nzambe faute mingi oyo basali na Nzambe bazali ko sala. Alingi ete à mon église et tombama alinga mona bato ebele alinga mona ba fond ebele ba dime ebele mais azotia Nzambe pembeni au lieu que atalela et pas Nzambe azota la musala Nzambe azota la ke yende azwa gloire non dekolanga nekolanga pasteur nekolanga mosali na Nzambe nzonga na makolo na Nzambe. Yango zomona ke makamusu ezo tambola bien te ozo tikande Nzambe ozana souci kaka musala kende musala sala boy non de konanga esala makabongo te. Yango David Saoul a yebisi ke ndenge ozali ko kende wana Nzambe azala na yo ndeko nanga okota ka ba jeune est-ce que ozaka na Nzambe okota ba retraite ozaka na Nzambe présence en Nzambe lelo emona na ka susute ndeko nanga tant to banda makamba Nzambe to banda ko mona bokoti prière ba prophétie bandi ko bima bato bazolo ba langue lelo to komo ko yoka bato kaka ko lo ba langue on dirait comme une langue moko ya mukili oyo lokola lingala lokola français lokola anglais lokola kichoko lokola sokini sokiluba sokini non ba langue ezalaka mutu azali ko lo ba langue aza plongé dans l'esprit to konvi to zo monate du sous la présence de Dieu ndeko nanga to banda ko mona ke ozo bondela bo maya mise bandi ko bima yo ozomona ke ozobondela ou bien joie moko esengo moko eladio mais to komo kosambela lelo sans la présence de Dieu ezali ma mingi ndeko nanga yango Saoul ayobaki na ye ke Nzambe azali na yo wapi Nzambe na ba prière na biso lelo to koti prière ti aussi 30 jours aussi 21 jours aussi Nzambe alobi na yo ni poto zana Nzambe te yango ndi moyen Nzambe alobela yo ezate. Une étape très importante, il y a koyebake, est-ce que Nzambe azana yo? Dans verset 38, Saoul fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque de rein et le revêtit d'une cuirasse. Alatisiye bibundeli na ye nyoso ya guerre.
Ah, malobo tokolobela na pokwa lelo evandi awa. Alatisiye. Dans verset 39, David saignit l'épée de Saoul par-dessus ses habits et voulut marcher. Et David alati bibundeli yango ndekolanga. Alati yango. Alati bibundeli wana. Alingi kaka acha lokola liboso boye ya mibale te o yango te. O yango te ndekolanga. Car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saoul, je ne puis marcher avec cette armure et je ne suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Avatokomana, verset 40. Eli kolobanini bibundeli ya Saoul. Ndekolanga, c'est la religion. Ezali makambo bazali ko imposer biso na ba église lelo. Bosisi jeûne à 1000 jours. Babakisi à 5000 jours. Bosali jeûne à eza religion, eza li ba coutume, o biso l'église na biso, o eza la kaboy, il faut to sala boy, et biso to komi komona na ba offrande ya keo, offrande soki ya ni eza na ba kombo soki na ba kombo ebele lelo na l'église ndeko na ba ko sa biso ti wapi. La religion. Il faut to bima na religion, christianisme ezali mouvement moko spirituel. Toko kokota na ba religion tende kolanga. Bazola sabiso ba makambongo nyonso. Mais yango te nzambe azana ngo posa. Alobi ke na koko tambola nango te ase débarrasser nango. Mais na verset 40, il prit en main son bâton. Ah, mikoti sikati na ye. Est-ce que ndeko nanga yo miyebi? Nini wezali kati na yo oyo kokozwa ane oyo. Ane oyo toluka nzambe. Il choisit dans les torrents 5 pierres polies. Ah, libanga. Ayoki awa mo libanga. Libanga de konanga. Yango de longola la religion, longola tradition, l'église na biso ezalaka bongo. Biso tozalaka ka bongo. Biso ebandaka ka boye esuka ka bongo non. Mais par le but que tango azui libanga. Azui lance fronde na ye na maboko. A pusani liboso roya Philistin wana. Azui yango ndeko nanga na maboko na yo ozana nini. Soko ozangi eloko. Ta yango ya kozonga na makolo na nzambe ke Seigneur na pesi yo motema nanga. Na pesi yo nyonso nanga. Po ete yonde osala kati na bomo nanga. Mais tango Philistin wana, na verset 42, le Philistin les garda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Et Philistin wana, à peu près 3 mètres, à monument wana, sokazaki 1m75, 1m80, je ne sais pas. Alobike, mais oyo nani oyo aye liboso nanga po ete abundisanga. Nani oyo penza aye pona kobundisanga. Les Philistins disent à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec le bâton? Et après l'avoir maudit par ce Dieu, abandi comme maudit. Nekonanga yoko ndimate, maloba nyosana, maloba contre maloba. Maloba contre maloba. Et il ajouta, viens vers moi et je donnerai la chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Alobi, nzoto na yo, lelo na kopesa ngo na bandeke ya likolo na banyama ya zamba, lelo bakolia yo. Mais David, dans la place au Sengeli ete biso toyeba, David lui dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée. Alobi yo zoya na bibundeli nyonso, yango detina ya maloba oya pokwa lelo. Alobi ke yo zoya na bibundeli nyonso wana, mengai na zoya liboso na yo lelo na kombo ya Yahweh na bibele, l'Éternel d'Israël, nzambe wana oyo vingi ndeko na ngai, tala libanga na kombo na Yesu, yango nde tokolonga na kombo na Yesu libanga. Pokwa lelo tolobela likambo ya libanga, na pokwa lelo likambo ya libanga. David alobi, aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Alobi ke lelo ndeko nanga, est-ce que kokoloba te na pokwa lelo bandoki bapesamela yo ndeko nanga, bandoki wana onyata bango soki ozana nzambe. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres
du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre et toute la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Bien aimé, alors qu'il y a un kokate au mutu, mais Azaki n'a pété. Au Boma Yendegene, Libanga, Likambuya Libanga, Likambuya Libanga, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, mais celle qui est devenue la principale de l'angle. La pierre, le rocher, alléluia, c'est Jésus-Christ. Et Yes Massia, ane osoki olingo olonga. Ne konanga ko se confiete na bajene bele de comment quoi tuninga ya lobi. Ah papa, mais ce qu'on a ma prière bele on a zusala bo est-ce que nzamba zo mona te de konanga ezali ba prière bele te. Mais nzambe nde mutu asalaka. Libanga toboya bibundeliwana toboya yango tozonga epai na nzambe bien-aimé toya kotuna nzambe ke nini tokoko sala po ete tolonga ni tokoko sala tolonga to rejeter yango bazali kopesa biso ba mikumba ebele ba casque la bango na ebele bo sala bo tolanda bo nzamba azana posa ya wana te nzamba azana posa na yo nzamba azana posa se confier na ye. Alléluia. Na pourquoi lelo la pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient, celle qui est devenue la principale de l'angle, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Aucun autre nom nous a été donné pour être sauvés. C'est le seul nom que le ciel nous a donné pour être sauvés. Soki olingo longa de konanga simba kombo na Yesu Masia pete olonga. Elonga ezali na kombo na Yesu Masia. Na ba prière bele te na ba jeûne bele te. Soki ozana kombo na Yesu elonga ezali ya yo. Elonga David a tellement na libanga Yesu Masia. Libanga un guerrier mutu oyo azaki soda uta bomwana na ye libanga moko tangu David kaka abendi yango ebetie na elongi akoyi na se akufi kaka na epe oyo ya ye wana yango nde David akende kosimba po ete akate mutu ndeko nanga tala délivrance ya tout un peuple na mwana oyo ya muke délivrance ya famille na yo mobimba eza na maboko na yo ndeko nanga na 2021 oyo ndeko esengeli ete otelema otambola na kombo ya Yesu Masia otambola kombo mosusu ezali te oyepesameli biso po ete biso tolonga yango. Na pourquoi lelo bien-aimé tala nos vies ne reflètent pas la gloire de Dieu nzambe bandeko na nga esengeli vi na biso ereflecte munene na nzambe esengeli bombo na biso emonisa munene na nzambe tokomi kotambola ma échec sur échec et pourtant toza nzambe mpona nini po ete tobosani nzambe tozonga epai na nzambe. David atambolaki na kombo ya l'Éternel des armées totambola na kombo na Yesu okolonga elonga ezali ya biso ndeko na nga elonga ezali ya biso na pokwa lelo tokolonga elonga ezali ya biso ndeko na nga tozali balongi. Alléluia. Lui qui a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Alléluia. Alors, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais condamnation ezali oza condamné na célibat, oza condamné na pauvreté, oza condamné na makambo ebele ekangi bombo na yo ndeko nanga. Donc il s'est dépouillé lui-même. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il a élevé le nom de Jésus au-dessus de tout nom, afin qu'au ciel et sur la terre, et que toute la terre glorifie le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Telema na kombo na Yesu. Yangonde na kati ya kombo na Yesu elonga izali. Tobima na religion, tobima na bibundeli ya Saoul, bibundeli yangonde makambo bazali ko imposer biso ebele ya religion. Yango sengeli toboya yango nzambe oyo aza na posa amonake yonde obonga mbula oyo ndekolanga na makolo ya Yesu Masia na makolo ya nzambe yango nde tokolonga yango ndekolanga epona kosukisa tokobondela na pokwa na lelo tokobondela menini ndenge nini tokobondela na ane oyo tozotanga na mukanda ya Psaume chapitre 79 verset 9. Bien-aimé dans le Seigneur, essaye de changer ta façon de prier. Le lengena yako prier. Na verset oyo Bible et le bina biso boye. Secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous et pardonne nos péchés à cause
de ton nom. Bien-aimé dans le Seigneur, awa tokosenga secours ya Nzambe nambula oyo ndeko na ngai tobanda kobondela toluka lisungi epai na Nzambe. Nzambe ya lobiko na biso pona ni tozozwa pete ezali ke tozoluka la gloire de Dieu te toluka la gloire de Dieu nyonso ozali koluka wana bana wana obota pona lokumu na Nzambe. Situation na yo se décanter pona lokumu na Nzambe. Alobi ke délivrance, délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. Yango nde lolenge esengeli ete tobondela nambula oyo ke Nzambe akambola biso alimbisa masumu na biso pona tina na kombo na ye pona biso te Nzambe nde mutu akambolaka. Yango nde na pokwa lelo tozobondela ndeko na ngai toyoka mingi maloba na Nzambe na ane oyo. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Yango na pokwa lelo ane oyoka mingi luka bakaye na yo ya kala luka ba enseignement nyonso landa oyo bosana zala pembeni na Nzambe banda ko yemba banzembo bakantike banda ko luka makambo oyo ezali ko luka la présence de Dieu na kati na bomo na yo banda ko luka ete nini ekoko sala ete o s'approcher na Nzambe tozo sambela mais Nzambe alobi ke be bato bazali ko sambela ngaka na minoko kaka na monoko kaka mais mitema na bango musika na Nzambe mususu tozo sambela Nzambe kaka na ba sentiment tant mususu na ko banga ozobanga ke age bandi ko pusana na ko banga ete likambo na ngai ezali ko salema te non de konanga ane o toya toloba ete Seigneur secours-moi Dieu de mon salut pour la gloire de ton nom délivre-moi et pardonne mes péchés à cause de ton nom. Tozo bondela na pokwa lelo, tozo bondela, tozo kumisa Nzambe pona maloba otoyoki ke to bima na ba religion to bima na nyonso bazali kopesa biso makambo Nzambe ezali spirituel de konanga ozonga un homme spirituel, une femme spirituelle. David amonaki ete o bazali kopesa nga yango te o ngana kokende kolonga nango akende kolonga nango te de konanga ezali oyo Saint-Esprit atekati na yo. Est-ce que ozana Saint-Esprit asunga yo. Alléluia. Bien-aimé tozo bondela, merci Seigneur pour na iloba na yo otoyo kina pokwa lelo iloba o esunganga abima na ba système abima na ba tradition de l'église abima na ba coutume de l'église abima na ba charge nyonso wana o ezali ko pesa bela biso na kati église mais nakanga manayo nazala ya yo papa na 2021 nazala ya yo nekonanga eske koko bondela na pokwa lelo tozo senga secours ya Nzambe senga secours ya Nzambe papa na bondeli alembi Nzambe nanga papa na lembi yonde kota makambo nanga papa kota makambo yo amona loboko na yo papa amona changement na kati ya bomo nanga papa na bonga pe na vie papa ngai pe na tambola ngai pe na seka na mukilo yo Nzambe nanga ngai pe Seigneur notre Dieu na tambola la tête haute na se na mukilo oyo Nzambe nanga ndeko nanga tozo mona ete kaka na mutu ya David ezalaki peuple mobimba ekangolami ndeko nanga eske koki koluka te ke okangolama ko ete libota na yo mobimba bakangolama. Alléluia. Bondela na pokwa lelo senga lisungi na Nzambe nanga na bota pona lokumu na yo na bota te ke bato bamona ke po na bota ngai pe na prouver bango ke na boti non ndeko nanga Seigneur bana na ko bota bazala pona lokumu na yo. Alléluia. Abida lobi ete po ete mukili mobimba eyebake na kati ya Israël tozana Nzambe bandeko nanga eske vi na yo ekoki ko reflecter la gloire de Dieu te bato bamona vi na yo baloba ete ya solo Nzambe asalaka yango ndeko nanga tikete na bonde la pona yo oyo zali na ba difficulté yo oyo zali na malade na tango oyo que la main de mon Dieu te touche en ce moment loboko Nzambe oyo e touche yo Nzambe unele a touche yo loboko na Nzambe nanga e ramene yo nanzela solo. Alléluia. Yo bondela yo za malade bika na malade wana yo zali okangama délivrance ezali ko te pa Nzambe akangola ye bona tina na kombo na ye akangola yo otelema otambola la tête haute abeleliye tozobela molimo na Nzambe molimo mosantu na Nzambe atelemisa biso na 2021 année tomona totambola akomisa biso lui qui fait de ses serviteurs de flamme de feu asala yo flamme de feu ndeko nanga bondelete Seigneur que
ton règne vienne, que ton règne vienne. Papa règne na yo, et yana bongo nanga, na lingi susute, na bonde la sans présence na yo, na lingi susute, na sale la yo, sans ta présence, sans ta gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, nous obonde la pourquoi lelo, nous obonde la pourquoi Seigneur fongolanga matoi, ane o na yo kayo nzambe nanga, ane o na yo kayo maloba na yo, e kota kat na bongo nanga, maloba na yo evanda, maloba na yo evanda, e botambuma, au nom puissant de Jésus, nekonanga to bondeli to kumisi nzambe, to kumisi nzambe, ona nyonso asali na pourquoi lelo, tozo kumisa he, wete azali nzambe munene, alingi te biso to longwa na ba système nekonanga, est-ce que koko belela moto na nzambe etuma, système nyonso ekota kat na bongo na yo, o nyonso ezali ko empêcher yo, et te vivre la gloire de Dieu, tango tozali koko esango na pourquoi lelo, au nom puissant de Jésus-Christ, que le Seigneur mon Dieu te bénisse et te garde, que le Seigneur Dieu puissant tourne le regard vers toi, qu'il te donne tout ce dont tu as besoin, que le Seigneur fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde la grâce en abondance. Nzambe yangai accorde yo grâce en abondance. Nzambe, la parole de Dieu nous dit que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Azobonde la na poko alelo. Miso nzambe o banukaka mokili mobimba e mona yo na poko alelo. Miso nzambe nanga e mona yo na poko alelo. Nzambe wana amona babasi na yo. Nzambe wana alongola yo mai na miso na poko alelo. Nzambe wana atele misayo na poko alelo. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, merci. Merci pour na oyo so landi na poko lelo ko zanga te ko lobela sango oyo na mutu susu ete tobima na ba système oyo bazali ko tiela biso oyo bazali ko mema biso na molimo te bazali ko mema biso na présence ya Nzambe te yango oko umela tangu mulai. Mais ceux qui ont changé kaka, oyebi kaka munene na Nzambe oko mona loboko na Nzambe eko sala makambo minene kati na bomo na yo. To suki si lelo mais kabola maloba oyo partager bato susu bayebi ko partager te el musu tozo lo baboye bato susu ayebi te ndenge nini bokoko partager ozala na compte Google soki oza nango yango nde okoyeba nde ko partager okoyeba kosala commentaire. Tolingi ba commentaire na yo ndeko nanga tolingi ete ke osala commentaire soki oza na mutuna ya kotuna ane oyo toyoka mingi tokotia na se wana numéro na se ya vidéo oyo tokotia numéro ya téléphone ezali ya WhatsApp po ete obenga ete tosolola makambo na Nzambe. Numéro ezali email pe ezali wana afin que mutuna nyonso oza nango ou bien soki oza na posa ya lisungi spirituel tokolandela yo.